Merci. Bonne Misabiso, Mike. Voilà. Bonne Misabiso, interruption Saramaki, c'est Kakolo Mazaro Chité. Alors, Kakolo Chité, n'a pas sa junior, maman Chantal Maloba. Le à tout le monde, la Ganasina, le Kona, ceux qui m'ont déranger. Allez, cité. Le plus important pour les alliés, ils ont une assemblée nationale, ils ont une confession religieuse, basée sur la charte ou Etambouissaka, la confession religieuse. Nalingi bato nyonso ba respecter charte na bango. J'apprends ici catholique, SCC, Kimbangis, confession mon côté eza ekolo ya mosusu. Pour nani na charte na bango ba yoteli ba lobi une confession, une voix. Merci. Donc batika ngo bateke no yo za munene koleka. Mais na bango nyonso ba pe intérêt ya mboka et non pas intérêt. Merci. Alors, j'ignore comme ça la maman Chantal même. Est-ce que cette fois-ci rencontre il y a peut-être un sur Ekosimba parce que c'est comme si nous fait un toujours rond-point, toujours évolué entre temps de fissures comme on a dit, les jours passent. Bon, ça je pose une question. Toilatage à l'université Togosala très rapidement, ils allaient que Banda Félix Tshisekedi azali na bokonzi azali muto azali ko respecter mibeko oyebi mikolo uti koleka asengaki na assemblée nationale ba permettre ya banda ko repousser état de siège ba député baboyaki à s'incliner les ezali à chaque 15 jours ministre de la justice azali ko kende ko senga ko ba prolonger état de siège donc nakala oyebi ndezalaki ezomuta ba basi ba décider déjà na kingakati il faut appliquer en gros mais biso to uti na ADN balobi il faut que respecter l'idée mutu moko te akoki koloba ke eloko basali wana ba voler texte pour constitutionnel ndezali habilité à koloba ke eloko sombolo eloko pakala basali ezali conforme na constitution te mokonzi ya mboka azali kozwaka chaque fois courage wana akomeli cour constitutionnel botala nanu eloko est-ce que ça conforme na constitution mibeko ya mboka elobi ndenge wana soki balobi kaka eza conforme yango monaki loi portant organisation et fonctionnement ya seni oyo tozali kolobela ntango bapesi ye aval wana apromulge yango lelo basi bapibli yango na journal officiel ya mibale bandeko babandaki kokamba mboka oyebaki ndenge batikaki bareserve oyebi lelo nde ministre ya finance Nicolas Kazadi na inspecteur général ya finance musala bazali kosala makasi ba assignation nyonso bazali kopesa na barégie financière oyebi bazosalaka badépassement koloba te bazali kosala agile alingeti azali kosala patrouille financière nazopesa yo information ministre akomelaki gouverneur ya banque que misolo oyo ebimaki mpona batenafe po wana il faut ezonga parce que erespectaki baprocédure te donc ministère ya finance traçabilité eza makasi ke Nicolas Kazadi azali kosala mosala ezali kopermettre ke mboka ezali na lelo toza na bareserve ya plus de 1,7 milliard donc lelo tozali na basemaine ebele ya importation de na cadre ya économie nde balobaka donc bareserve ezali makasi mbongo ezali tokosala élection Nicolas Kazadi azali kosala mosala makasi Gilles Alingete na pointe kuna azali kosala mosala oyo même baaméricain oyebi ke baaméricain bakomelaki mokanda même banque mondiale oyo balobi na cadre ya makambo ya baudit il faut babanda collaborer na ye donc sous l'impulsion ya mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi Gilles Alingete na inspection générale bazali kosala mosala ezali kopermettre pour lelo toko tosala élection bazali koloba mbongo mais bango bazali kosala mosala ya makasi côté wana. Est-ce que cette fois-ci rencontre wana kosimba en tout cas ezali démarche tozali kosalue makasi parce que oyebi loba bosolo po bino bona poche la bino c'est Denis Kadima sono biso tozali ndeko medaka nkolongo uti koloba eza na loi portant organisation fonctionnement ya seni ezali toza na charte à la confession religieuse balobi baza 8 toye batie bamécanisme na banko ya kodésigner président na bamembre mosusu basanteni biso tolobaka respect des textes. Qu'est-ce que dit la charte
que dit la loi portant organisation fonctionnement ya CENI loi elobi le 8 wana basangana babimisa moko azala président moko azala délégué na plénière baza 8 bayo loi elobi bien soki bayokani te baleki na vote makambo bango basi babandi processus na bango ya business toyokaki est-ce que avant babanda oyokaki motu moko alobi non toboyi ndeko te babandi mécanisme biso nyonso 8 toya omoni mpe communiqué ya président ya Sénat mais problème na bino boningi consensus te baninga balobi bovanda esalata une semaine il y a consensus bolingi te entre temps non va proposer un calendrier non mais est-ce qu'un candidat président de la République peut proposer calendrier ezali seninga azali habilité proposer calendrier soit à proposer à l'ouvrage financement à 20 élections problème ozali koloba les 8 confesseurs religieux bazali koloba makambo ya conseil baza 8 yo yebike na mboka na biso soki boza ebele boza 8 bosali démarche pour que parce que elebani na charte na bango bo privilégier consensus elingi koloba unanimité te consensus elingi koloba bayokana so bayokani te baleki na vote biso tozali kosaluer démarche président de l'Assemblée nationale azui po azali oyebi eza 40e fois parce que lelo lobi bato bakobanda kolobaki oh non bosala élection soki bosali te boyeboye basengaki eza sur demande ya baconfession religieuse mbala ya liboso ECC na catholique basengi 48 heures en bon père de famille mboso accordé bango baye deuxième fois basengi accordé bango balobi bakende komonana na président de la basali yango cette fois-ci soki ajugé basali demande na bango président aza na badémarche bebe oyebi azali kobundana mpona développement ya mboka azali kosala makambo ebele libanda donc akozwa ta ya koyamba bandeko na biso ya senko mais il faut kopréciser donc président bango basali demande président oyamba bango mais biso tozali kosaluer démarche ya pepe mboso apesi bango eza chance azali kopesa bango oyebi ke mikolo euti koleka bakopesa bango chance wana éternellement te bapesi bango chance soki bakoki koyokana te il y a une commission paritaire aussi Sali Moussala la plénière va décider et le bureau de l'Assemblée nationale va saisir le président de la République et le président de la République va se prononcer ndenge pesa la maki na maloba parce que président a saisi sur base ya document azali nango qui décide biso tozo santé alenda parce qu'il y a une clameur publique c'est là ndeko zo préciser parce qu'il y a une clameur publique on a le chef de l'État non ce n'est pas ça ezali beau c'est la question yango azonalisi soki lelo le 15 septembre marche esimi fatia ozonga nsima mpo na denis kabila il faut que préciser une chose démarche ya désignation ya malonda d'abord malonda ayaki sous prétexte que eza bakamkimbanyisi moto badesignaki te en réalité ezali bakimbanyisi démarche de pensé que il ne peut pas quitter ndeko evi molandanga malamu toshinamokusa epo mamosopaaa ndeko baconfession religieuse wana badepozaki mpona kodesine malonda azalaki candidat ya batumbaniste te parce que chef spirituel na bango akomelaki assemblée nationale akomeli na président président atikaki basali démarche parce que démarche wana ezalaka essentiellement parlementaire esalami qui est habilité kotika pv na assemblée nationale ce sont les confessions religieuses qui est habilité nani président ya nini yango nazali koloba boye soki esalamaki na ndenge moko ya respect ya mibeku te président parce que président azwaki assemblée nationale madame mabunda azwaki ndenge na assemblée bazwi batindeli président amoni alobi sur base ya texte na makambo nyonso amoni ke makambo ezali rempli te parce que c'était pas celui qui était habilité peut-être pas Mabunda c'est le cas avec non seulement ça ezali confession religieuse
Alors, le 15, ça casse ou ça passe? Marche pacifique. Est-ce que d'abord, l'hôtel de ville a été informé et puis de deux, ceux qui marchent ces métiers, ils vont continuer. Merci de Rosulu, on respectera toujours les maca. Merci. Ok. Voilà. Mais il a rappelé Bandeko, c'est vrai que l'immoralité est un boca, mais ils ont rapport à Internet parce que même la télévision a biso tout le monde va danseuse ko bina mutakala na ba TV bana ba moni tout le monde va programme côté ba film pornographique to baba ko décréer à mokala na kanisi de kozulu elingai comme activiste aussi il y a droit de femmes nazala qui parmi bato ba mema ba memo ba tika ba sala ba sitting pour l'éducation de nos enfants na terme éducation ndeko nangaka kolombo la fanatisme comme mangai ma approche na yo na condamné qui acte na le bien l'immoralité atteint son comble na lingi à travers éléments au salami moto na kati ya société parce que comme le problème comme le fléau c'est partout et ça là que il faut moto azwa leçon tant de moni autorité na sextile à une nomination. Jeunesse n'a pas et comme on a noti pour être nommé, il faut faire ça. Donc nous devons aussi